Auti kokufa quelques jours après mariage naye religieux civil na mwasi naye, quand bien même que mariage naye batobele ba contesta ki yango pamba tazaki déjà na état ya moins inconscience yango famille misusu batelemela ki kasi selon témoignage ya bato bayeba ki mwasi naye pe naye moko Verkis balobi ke mwasi wana umeli makasi na Verkis et sengela ki basa la mariage wana sans problème kasi ya pasi ekomi VV ki mwanga na Verkis. Autrement dit, Wazola Nzimbu atiki biso patron ya ba maison VV boyi malamu que VV ezalaki l'unique studio à l'époque oyo banaye ko produire ba musicien ndenge na ndenge. Monde musical ya République démocratique du Congo et kufisi icône mutu monene pambate Verkis ki mwangana asala makambo ndenge na ndenge boyebi banzembo nzambe na komitu na kamoto moinda uta wapi etinda kutu ba excommunier na église catholique et lukela ka ba problème mais Verkis azalaka pionnier pambate abandaki ko signer makambo susu o bato mususu tilelo bakoka ko signer te. Ex-président ya Sokoda Verkis ki mwangana patron ya VV Center azalit autre koloba patron depuis tout le temps. Il y a des musiciens congolais qui sont attaqués par Wazola Nzimbu. Oyo bozali komona et bimbena ezana kati ya ambulance oyo ezali komema yango tout droit na cinquantenaire. Ramona. Tous en a 5 cas, vu à Thierry sur la Tongo. Pour le moment, tous accords qui déjà dans le cinquantenaire. Vraiment, tous en a des marches, j'ai vu tout faire évacuer vieux, mais ne va pas aller en tout cas, c'est ça. Alors, vraiment, tous très émotionnant, en tout cas, tous ces musiciens, artistes, tout le peuple congolais, vraiment, il y avait ce qu'il y a à aider les en tout cas, ça sera assez honnête pour honorer, en tout cas, merci. En tout cas, d'après ça, nous mes condoléances na famille à papa Verkis à Tribiso na mama kasi lui on a fait ce passe mis dans mon thème pour papa a confirmé brusquement mais ça se passe et ça se passe makasi papa so agi makasi pour na Rolanda l'artiste nyonso ya RDC mais le papa Verkis après ce passe mis na ma pe na Tribiso et puis biso la trois passe ma na osser na venir Kalonga en tout cas venir so alonga kanda ozala nango kala il faut qu'après ça tout le musicien nyonso conseil ba même moral papa ça mutu déjà d'accord déjà été boire bozala ba ini mabe ba likuna izala te boire nyonso libota moko non surtout vers la nyonso national monsieur président Fati papa na biso zali bote pa nae azala liwa Verkis azala ko papa yo manda zalaki akufaki ba de coller peu makasi azali pe mutu loka ba style nyonso ba le kaka kala loka ba papa tout masumaro ba tabulei ba tout nyonso ba grand artiste nyonso azali pe mutu na biso papa na biso jamais toko bosana mon zamboka biso présence azali soit aucune été asala pe moi ba peut cette médaille na osala po na mboka na biso eza mawa mingi po ba chef vedette na biso ba kenyo surtout eza mawa mingi eza pe nzela bato nyonso bon lokola bango bakei lobi kozala moko kati na biso bazalaki ba musicien te ebisi bango ka bamitambwisa bien veve soko akomi na mikolo ebele boye po amitambwisaki bien bango pe bamitambwisa ndenge ya mitambwisaki po bakoka kozwa mikolo oyo ya sali nalobi na bango eza nzela ya bato nyonso Verkis akei moko akozala kati na bango pe akolanda mais bakumisa kaka nzambe po nzambe moto apesaka nzambe moto abotola. Exclusivité mondiale ya KNB tebisaka bino ke biso nde na Kinshasa awa tokipaka makambo nyonso soki likambo elekino na KNB te yebaka ke nanu Kinshasa yebi yango te oyo ezali information bokuta nulle part ailleurs kaka awa na KNB News esika nini tozali wana pona ko servir bino ndenge ekoki lelo Verkis atiki biso ezali interpellation ya monde musical nyonso oyo bayebaki grande personnalité oyo na kombo ya VV Kiamwangana
autrement dit baptisé Wazola Ndimbu et pas ya petit na King Kester et mené à Kwamambo. Que son âme repose en paix. Magazine Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.